kombo na yo. Regardez ce qui va se passer ici. Bonjour. Oza pona yo. Merci. To koki kobanda na kombo na yo. Oui, merci pour la parole. Kombo nanga ezali Grâce Kazadi. Grâce aux âge nini. 28 ans. Et puis au salani na vie. Premièrement, je suis steward. Je sais pas si vous connaissez. Hôtesse de l'air. Je travaille dans une compagnie aérienne congolaise. Mais vu qu'il y a des failles, je travaille sur mes trucs personnels, genre je suis communicateur. Tout ce que je vois en route, je publie. Je suis communicateur. En même temps, je suis steward. When I speak steward, because I work in an airplane. Oh, cool. Working in a plane, yeah. Working in a plane. Ok, Nazali steward. À part ça, j'ai fait la communication. Je communique sur tout ce que je vois. Nazo publié sur mes pages. En même temps, je suis doubleur voix off. Voix de publicité. Si vous avez un projet sur la pub, documentaire et tout, je mets la voix off. Dans ça, la voix off, il y a la publicité, la communication, communiquer des presses, na journal reportage. Pour l'instant, nazo sala pas mutute. Nazo na page nangamoko, nazo est vrai avec ma petite structure. Ici qu'à Nazali. Alors, je suis content. Ok, merci. Sikoyo Nathan libre na yo, tango zo sala makambu nyonso wana te, Nathan libre na yo o pasango mingi ko sala nini? Oui, Nathan libre na ngai. Lokola na lingaka mingi kotanga. Alors ba livre na ngai surtout sur ba domaine aérodromatique net ya avion nazo tanga. Nazo pe temps ya ko tanga ba livre sur ba cours d'anglais et ko tala ba vidéo en ligne américain qu'on a ko améliorer communication na ngai parce que ba projet na ngai zalaka na sala communication en même temps en anglais et moko na lingala parce que mingi pona ko partager culture na biso ya Congo mais aussi nga batu subaza libanda bayoka makambo nini ezoleka na Congo toki ko sala en anglais et que pe bango bayoki to passer message moko clair parce que ils ont changement ya culture. Ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tant ozo solo na mwasi. Bozo yebana. Ba qualité nini yo lingaka kokute pa na ye. Ok, merci pour la question. Qualité nanu ya liboso na lukake pa ya mwasi ezali façon na ye ya ko réfléchir lorsque likambo ezali façon ya ko réfléchir avant à agir. On a qualité ya liboso. Qualité mususu ezali il faut ayikola atanga azala vulnérable te. Ne mokili ezokende makambo ezokoma plus grave. Moi si bako remplacer ata epai AI ou soit robot asala musala na place na ye. Mais tant que moi ça azo se nourrir, azo s'actualiser et kosunganga pe pona peut-être pona ba vision en avenir. Parce que moi ce que je veux. Ok. Problème ezalité. Sikoyo nangine baba défaut. Oyo soki okuti donc esili pona yo. Ba défaut nini olingi kokutata. Eza na défaut liboso. Eza na incompréhension. Fa liboso incompréhension ya mibale. Ezali ya mibale ezali quand kozala toi habitude kozala ba camarades ba connaissance belé et pendant il kakaté pourquoi parce que toi ba camarade belé akokozwa makanisi mususu oyo ko bebisa relation na biso on a mibale ya misatu ezali lokuta parce que mutu aza logique ou aza sincère zo la kisa bolingo pas mutu aza capable ya tenir ba propos moko exact ou soit na sincérité na yona et ko aboutir na relation moko merveilleuse donc yango wana naza pour ça moi si atambola na droiture OK ezate pour se pelisanga mais peut-être pour la fierté na moko OK bien merci bon moko witi ko pasola ballon na awa to kende pa na to zo ba raison na pourquoi a pasoli ballon landa ngai boye
Kombo na yo âge na raison au pasuli ballon. Raissa, âge 23 ans. À partir de un moment, le bien incompréhension. Parce que wananga, il a pena ko be comment wa il a défaut. Ouais, incompréhension pena ici balango tato buninde ni ko tam comprendre. O longa ngate. Donc c'est un peu ça. Ya wana toboli nanga pour nga mu comprendre. Et ça inné, ya famille. Ya wana toboli. Et sili. Ok, merci. Aza baguya basi oyo baseplisaka yo? Oui, merci. Azali malamu. Taine eza malamu. Tena epe na sepela basi aten oyo. Mais problème moko eza basé kaka na comportement lobi wana ya incompression. Importance ya couple les anines. Ça faut boyokana. Soto yokana te non je casse. Azana raison pas cela. Donc c'est vrai. Merci. Ok, tozonga na biso awa boye. Donc ezokende bien mpona yo na tango oyo ozali na ba ballon 6. Donc ezokende bien. Mais na kopesa yo sikoyo pic oyo ezali mpona yo simbango. Merci. Na osenga opasola ballon kaka mibale. Na oyo osepeli na bango te. Zozo sepelaka na ndenge ozomona bango te opasoli. Pasola mibale. So oza prêt? Ok. Je peux? Oui? Moko lisusu. Merci okotikala no awa to bandawa. Kombo na yo na âge? Sabrina 22. Merci Sabrina. Ozaki na ballon na o. Po nini? Na gardé ballon nanga parce que premièrement na CP na bima na ye aza mobali kitoko na tena vraiment était bien. Le na CP non. Merci. O pasoli ballon ya Sabrina po nini? Na pasoli ballon pas seulement qui aza kitoko te, mais na pasoli ballon pona ndenge nazomona ye na ndenge parce que côté ya moi diki pe kontaka. Nazo sentir moi diki na été mais aza moi kitoko aza na taille bien. Voilà. Merci. Merci. O pasoli akipe awa. Tozo kombo na yo na âge. Comme Nadia Miracle, je 27 ans. Merci. O bomba ki ballon na po nini? Bon, na bombo qui ballon nanga premièrement à la Sikitoko. Et puis il est intelligent. J'aime les hommes qui ont le cerveau en fait. Ouais, il a les ambitions, de rêves. C'est bon. Merci. O pasoli ballon ya ndeko Miracle po nini? Oui, merci. Madame Miracle, ozali mwasi kitoko. Na pasoli ballon lisusu nazo bandela pona tautologie te, pona kitoko ouais, pona mabe oza mabe te, mais na pasoli ballon par rapport nga naza na 28 ans, yo za na 27 ans. Ya liboso, ya mibale, ngai nalingaka natamona na nzela batiangaka te. Naza te polobilobi naza mutu munene na mboka uso libanda mboka. Nalingaka batu batiangaka te, ata nakomi lelo mokonzi mboka naza toujours ma sécurité, nalingi na tambola naza remarquable. Mais quand tu dis kate, tu peux éclaircir? Ok, merci. La question à par exemple, je suis clair. Look, oui, peut-être chevelure au sali, kocha teinture pour nanga. On a des opinions nangai, na sepe la ranangote. Et maquillage c'est bon. Pour ceux qui savent qui n'ont pas de maquillage. Mais look na yo, c'est peut-être bien pour nabatum sous mengaïté. Ah, mais look peut changer à quatre. C'est pas dit que non, ceux qui aux yeux, moi, si aboyé, tikalaka aboyé. Non. Tu peux dire que non, non, chérie, tu vois, tes cheveux, je n'aime pas, il faut que tu changes tout ça. Les cheveux, ça se change parce que c'est la couleur, en fait. Et la couleur, ton coach un peu noir, comme peu noir. Bon, on a sepeli mingi. On a réfléchir, on a payé maïle. Mais il y a un foyer bas. Lorsque mobali, azomona moisi, nazomona ka boité. Ngana otala déjà venir et puis nazo imaginer, naïbi ko diagnostiquer, naïbi que non avec cette femme, est-ce qu'on fera vraiment la vie? Tout ça, ça c'est moi ce que je vois. Et là ngana mon exemple susu. Mais na lobika ke look na kotisiango po yoyebi. Ngezalaka.
Ok, merci. Tozonga awa kasi boye. Na tango oyo sikoyo o tikali na ba ballon 4. Nako tuna yo soki okoki kopose bango question. Na eloko moko olingi koyeba epa na bango. Telemika awa opose question to okende pa na bango mpona tozwa ba réponse. Ok, merci. Une question générale? Oui. Merci. Motuna nanga ezali ete tango oza na kati ya relation na mobali wana ambition ya yo personnel ezalaka nini hormis kovanda na ndako ya libala kobota bana ambition no ezalaka nini eloko nini opensaka parce que lelo toza na problème oza na mobali ozozelaka ye aye epa na bino abala o mais eloko nini oyo aportaka epa mobali wana lokola soutien ko push e ko propulse ye na ba makambo azosala ozo imaginer nini na optique wana. Ok, merci. Toke na suka kuna. Comme ça, tozwa ba réponse na bango. Tokozwa kombo na yo na âge. Aïcha, toujours 22 ans. Merci. Soko pe sa réponse ya mutuna na ye. Ok. Ambition na ngai, question yango wana. Ambition ou moto akozala nango, so oza na relation, c'est ça? En Parce que j'ai pas dehors, compris en la dehors ya kobota na kozala na ndako ya libala. En étant en relation libanda ya mariage, tant ozo construire relation na yo, qu'est-ce que tu apportes? Quel est l'apport? Apport nini yo memake pa mobali pour exciter aya vers yo pour ala tiso alliance parce que oza na posa obala osala pe foyer na yo. Bon, je pense pas que nga mufo na ko ngandi na ko exciter pour na apesa nga alliance te. Mais Eza yo te? Bon, na ekola eloko nini oyo peut-être yo à part kobota, à part kobala, tango oza na ndako ya libala, eloko nini susu yo kokomema ya motuya. C'est ça, non? Mutu ya ndako ya libala pe libanda ya libala. Apport ye ya komema po epe sa posa mobali posa ya koyeba keno naza na mwasi responsable aza mère ya lobby ya foyer nanga. bon, naza infirmière et en même temps nazo tanga na médecine inikine. Je sais que avec on a sala ikoki ko apporter quelque chose et puis que pesa mobali wana posa ke abala nga puis parce que naza mtu oyo nazo préparer avenir nanga. Ok, merci. Toya awa pe tozwa réponse. Kombo na yo na âge? Maggie, 24 ans. Merci Maggie. Soki oko pe sa réponse ya mutuna na ye. Bon, pour la réponse à la question, kozala libanda ya mariage to na kati ya mariage eloko aportele mobali eza premièrement nalingaka kovanda place moko te na sens ke nalingaka kose débrouiller na kopousse ye asala yango plus po biso mbe toza stable na sens wana. Ok, merci. Toya awa tozwa pe réponse na yo kombo na âge na réponse. Kombo nanga Angela, âge nanga naza na 23 ans. Soki peut-être que toza ndako moko ndenge olobi ke okolinga mwasi amema neti nini na ndako, disons peut-être ke ya kodebrouiller neti nga alinga na kozala indépendant, donc nalinga kodépendre na mobali mpenza te, donc nalinga nga na osala yo mpe osala to biso mibali doki tozosala mouvement na ndako eza te kaka mobali asalaka, donc nalinga nga mpe nasalaka na ngai nga mpe naoke mosala yo mpe oke mosala biso mibali tomema bien mwa biloko ya bien na ndako. Voilà, c'est ça. Ok, merci. Toya awa soki tokoki kozwa kombo na yo âge na réponse ya question na ye. Karen, 23 ans. Et ambition nanga eza que nakoka kovanda esika moko te na misala deja kosala bacommerce nanga kotonga bilamba nanga koteka kosala bavente nanga ligne. Voilà. Ok, merci. Bon, topusana awa kasi. Par rapport à ba réponse oyo bawuti kopesa yo na kosenga soki okoki kopasola babalo mibale. So, oza prêt? Ok.
moko lisusu etikali. Merci oko tikala na yo awa. Bon, osimbaki balo na yo okoyebisa biso po nini? Na garda balo nanga parce que aza ba qualité o na banda ikoluka. Aza mutu moko alinga te azala remarqué et puis aza makambo ya bien ba vision ya bien. Et puis ekozala vraiment bien ngana ye parce que ngai pe demain après demain je serai médecin. Na kanisa ki avec ye ekosimba. Yango na garda balo nanga. Merci. Opaseli o aye po nini? Oui, merci. Na pasoli ballon parce que un an na sepela na domaine na sala. De deux, un moko tant azoloba pour na ambition qu'on porter apport na ye. Peut-être à comprendre la question te mayo comprendre. Na que azo hésiter qu'on mériter qu'on sala moi si ya ndako. Alors des fois azo tout na faut pas ebisa. Non. Un conseil, ce que vous peut-être mobile, il faut y aller pour oui, objectif. La relation belezo ba mikolo yo ba tu bazo la relation te parce que bazo ba objectif te. Bazo me mama bongo bongo ezaka mibali nde bazaka mabe. Moi je suis na mabe mais gestion ya relation eza passe. Alors il faut y banano. Pourquoi tu dois m'avoir? Pour ngai nazala attiré. Et troisième chose, tu es belle, naturellement, la couleur, mais taille un peu de bomio. Hein, taille. Merci. Et puis, au passo la kipe awa, tukoki kozwa raison, au bomba ki balo nao? Na bomba qui en premièrement, il est beau. Dédé, il est intelligent. C'est ça. Merci. Au passo li ballon ya Maggie, po anini? Oui, na pasoli ballon, premièrement, pour la réponse à Pessi, na niveau na ye, aza ambitieuse, mais ngasko na bandenge oyo na boulelaka lobi na zala, nazo mona été. Et en même temps aussi, pour la taille, na baliété, un peu boye, na ebite na ndako libala kuna so boti moko mibale, sort na ndenge ozala. Wana za vision ndenge nazo mona. Mais il n'est pas mal avec la taille pour les autres. Ok, merci. Tozonga awa kasi boye. Donc, ozali toujours na ballon mi balé, na ko senga soki ko poser bango lisusu question mususu. Pona ba o batikala na ballon na bango question mususu pona bango. Lolenge ozo memela vie na yo. Lolenge ozo tamwisa vie na yo en tant que moi si na milieu professionnel ou soit na milieu dans Zélande ou kendaka na ba camarade, est-ce que sur 100% ozo mériter que la mobile yo aza vrai? Aza peut-être yo ozaki na vie moko boya loyenge ya ebisote na lingi yango te. Mobile moko azo exige trop mais exigence wana eza po na yo ozala bien ma lobby. Parce que ezana ba tumususu ba mikota na relation, moi sinde influencer à côté na loyenge. Azaka ne sérieux, azaki ne calme, ando pesa bolingo normal, mais moi ça côté c'est na vie moko boye. Lobby est comme coûter cher. Est-ce que boza na capacité ya ko mériter mobali lokolanga? Waza na ba principe, azo boulé ba rêve ya musika. OK. Est-ce que ouais, OK. Toke pa na bango, to za ba réponse na bango kasi. Kombo na yo? Karen. Merci, so ko pesa y réponse. Oui. Na. Merci. Donc, il est awa tozwa réponse. Tukoyi kozwa réponse ya mutuna na ye. Bon, apparemment, eza bien ya kokutana mobali oyo azaki a changé ozaki loyenge et okomi mwasi moko okomi sérieuse eza bien. Mobali oyo azaki aza souci na aza pusu zane na ndako moko aozalaka bongo nde olobi. Voilà, c'est ça. Okay. Mais yo pe ozala pe na patience wana pe ya ko zala na ye ndenge ya zali na makambo oyo ya kotuna yo. Mais eleka pe makasi te. Soki ke azo bijango vraiment trop na o nga pe na sepe na ngote na kobomba te na lobomba moko. Nesi na façon na azo lukaza donc amema makambo likolo makasi donc wana ti voilà ko.
nazobandela motuna na nga nalobi ete ndeti nga mobali lokola nga na miyebi nde nazalaka eza na bamakambo mosusu oyo nga natia principe koyebisa mwasi na nga avant relation. Est-ce que ozala mesure ya kosupporte ya komérite kozala na nga ntake mobali na qualité na nga oyo naza nango? Non, supporte te. Merci. Nakokoka bamakambo wana otoyebisanga te donc nakokoka ngoka te. D'accord. Donc ezoloba ke ozopasola balo nao? Topasoli balo. Ok, merci. Toya awa kasi. Bon, sikoyo nalingi opose ye pe question. Oza na question ngo ozongisela ye? Question eza kaka olingaka genre nini ya basi? Merci pour la question. Nalingaka genre ya mwasi oyo ngai nakanisa na makanisi na nga eza nabanda ne ya zero. Nakokuta ye ayebi batu ayebi monde mobimba mais nga ntango nakozwa ye namona ndeti ke naza na posa lisolo ya ex te lisolo ya moto mosusu te namema ye lolenge oyo nga mo nalingi. Soki compression ezali koyokana ntango naloba écoute eza te ke no ngai yo yokaka kaka ngai yo mpe nga mpe nayokaka o na vérité. Place sincérité ezali nde epesaka makambo ya malamu. D'accord. Donc tout ça. Ok, merci. Bon, nga nangi natuna yo aza bagu ya basi oyo osepelaka na bango? Oui, na taille aza bagu. Il a une bonne taille, aza taille ya kitoko. Merci. Un peu, mais zeloko moko nasali ba remarque ebele. Depuis natuni bango nyonso nde batelemi batemaki wana ezala mutu moko te a convaincre nga na eloko moko. Eloko wana eza nini? Parce que ngai nayebi losambo. Nayebi ke non, mwasi nde asalaka force ya foyer. Il y a aucune fille oyo atangelanga ta ke non na accompagner ata na prière na bambition oza nango mpona areve mosika nga na reve biloko ya mike te ndeti fille moko natanga kombo te ayebisanga no olinga osala nini na vie nakataka balon akataka balon eza pensé ne ya suka fille azokata balon lobi nayebi te tokobanda okata balon famille balon to ndeni. Ok, olobi makambo ya nzambe mutuna natangi makambo ya nzambe te olingi opose question tala? Nga pose question eza na makambo nyonso oyo tosalaka ezala baraconte tokutani boye eza nzambe nasangisi biso. Est ce que oenvisageaka mpe kopropulse oso tokotya mobali oyo oza na vision ozala ne lobi na ndako ya libala na mabondeli nzambe asunga parce que nzambe aza na kati na yo? Oui, ndeti na vie ya lelo sans prière ma plein. Faut prier. Donc nzambe liboso et relation soko lingi faut tuna mboka nzambe. Ouais. Ok, merci. Ok, nga na obengisa ye kasi boya kotelema awa liboso na ngai soki opusa na mwa ndambu na droite na yo boye nayebi deja botunani mwa baquestion ya suka ezali soki mpe ezali te problème eza te. Oza na question ya suka mpo na ye? Question ya suka eza te. Ok, e bongo mpo na yo ozali na question ya suka yango pose ye? Question eza te. Nga sikoyo natikali na question ya suka mpo na bino mibale mpo na ndeko na biso mobali ezali oui ou non? Oui. Merci. Et puis mpo na yo ezali oui ou non? Non. Eza non? Ok. Mpo na nini eza non? C'est parce que na test nyonso nasali aconvaincre nga te soki nazelaki balon na ye ezala parce que je vois en elle aza na patience aza vraiment na patience et puis aza persévérante mais aconvaincre nga vraiment te donc naza kati ya koluka. Ok, merci. Okozonga na yo kuna. Ok, donc malheureusement lelo ozwi match te mais olobaki na liboso ke olobaka anglais? Yeah, I'm English speaker. Where did you learn? At Scully Center. Oh, fantastic. So you're studying in English as well? Yeah, I'm studying English and I'm English coach in a center.
congratulations. I wish you all the best with that. Ozui match te lelo, mais nangia senga yo merci na ndenge oye na émission na biso lelo. So inakoe kozwa micro na yo. Very, very, very good. Yeah, all nice. Thank you. Merci. Thank you so much. Samaso. Bobete maboko. Je vous aime tous, vous êtes très belles. Vous représentez la beauté africaine congolaise. Boza kitoko makasi. Merci. Thank you so much. Tobete maboko. Thank you.